Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Aza mwana nanga aza pe koko nanga do ina sepeli nenga lati singa boye kende libela partout kende nzela nezala puelele eloko moye ko sala ye ezate mutakota na kati na ye akokufa sa maladi ngai nde mutu natambolela mama na ye na teki na mama na ye na le na mama na ye na meli na mama na ye lelo lokola ye mwa muki otango ye abimi azwi aye kopesa biso tosepeli makasi mpona musala na ye ekende ekoki kozonga nsima te mutu akotya ye bakali aza te po tatangi abandi boyo ekende kaka libela donc na terrain babi penda babi moko akotya kala aza te kaka Michel Mayabou. Arlette Sita, Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bon, non, on a bandi ba match na ngaite. Mais les gars, avant on a bandi ba match na ngaite. Mais bi ke na okuta na bato, mo ba papa bazaki. Mais na ben okuta na ba mama. Na bandi na kuta na bino, na bi ke na okuta na ba papa, na okuta na ba ndeko na nga ba camarade ba yaya ba to nyonso tout. Na mukiu na zaki na ngo. Na inga na partage na bino na bonne foi. Na baga tena pesi bino mbongo. Mbongo wana esisa pasa mutu te. Mele msusu ilamba obolata na nzoto. Ato vai na ngo to ata savo sokole ya bana bilama na ndako. Eza mpona ngolo mwana bino pe pona kembo nzambe. Yango na inga na partage na bino oyo emonanaki to kabola biso nyonso tu. Toza bana toyebi ke tokwa na quartier eza na ba mama mususu to ba papa mususu ba benga biso pe ba shedi ba benga biso ba fazer mais grâce ya nzambe pe nzela ya nzambe mutu ayeba rango nzambe pe mutu afongola nzela nzambe mutu afongola nzela bandeko na mususu bazana bandako ba mama mususu bana mususu pe batikali na bandako bozana na bango bien na mukio ka bobuku la rabiso lelo so na koma osomba pe jean na vanda rapi na lata pe kusha pama na bimali banda nzambe mtape sara pa pambola o tozui to par na ebi ke toze beli na 12 so nga lo na bimi na njili to na bimi nenga na bimi lelo lobi pe ba msuba obima po avant nga pe ba msusu pe bazala nzambe wana afongola nzela na ebike o nga na osala ba o pe ba ozana sima na nga to ba zape liboso na nga basala ite ba ozana courage ya osala ngo bosaba mama nanga na moni ba mame belé a na ndaza so na moni bango na wenze na benga bango basi nanga mwana otumla ba oseka ebele bazaki na oboya ku mama na kipa mama na okipa na ye na otanga ba kombote bose bele mengolo nzambe wana awalemba osala te nzambe ayebaki mukolo to okuta lelo nzambe ayebaki un jour lemso bomona nga pe na mutu kana nzana leki lemso mwa mwana nga pe nda aleki mais na otema te na nzela po so na tele lemso bat ba ko mami bale misatu lemso pona sula na o bien to sula bien ti lemso ko kina ndako
nakutana mwana nga kabeli nga 1000 francs mais lem soki nazalaki nango mpe ebele moyen napesa yo ezati mais nzambe ayebai mokolo tobongisa nga na bino tokuta tellement abateli bino baoboza vie ya bonne santé tokumisa ye tobete maboko. Asepeli na bino nyonso ne bozawa oh bomona bapesanga mboto aza kuku na ngai yo oza DG aza aboti mama na ngai aboti papa na ngai mama na mukio na yaki nango tokabola ngo biso nyonso to eza ya ngai te eza ya bino te mais eza ya grâce ya nzambe moto asala ye na yango oyo asali mpa na ngai na babaki avana esala likambo nyonso to ndenge bobimisa ya ngai libumu na koma ya bato nyonso to bao babénéficie na libanda babénéficie ma fa babénéficie na bandao. Amen. Amen. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Tozala ba mama awa trop impressionné papa o esalami mama ba koloba mama loba moko par rapport à moi na bango ndenge asali musala lelo yo apesi ba maputa baza ba mama ba kolise na quartier ba bokoli epe lelo akoli mutu abi quand même na zonga na reconnaître ba mama on apesa bango o eza ya bango et tozo ba mama mo impression na bango moko kaka poto kokita poto zo ye moko pe azali loba koloba na biso le to banda awa bonsoir maman. Bonsoir. Voilà combo nani mama Kipela. Voilà juste impression na yo par rapport événement salami lelo. Événement salami lelo za bien aza mwana nanga aza pe koko nanga do ina sepeli nenga lati singa boye kende libela partout kende nzela nezala puelele eloko moyo ko sala ye ezate mutakota na kati na ye akokufa sans maladie. Voilà mutakota kati na kokufa sans malade bezoka maloba malamu ya mama ba bénédiction na ye miko ko tambola toujours mbote mama mbote. Voilà combo nani Comment on a maman là? Voilà maman pour les journal lelo na moni ba remettre bino maputa impression na wezanini. En tout cas pour lelo na sepeli makasi par rapport à biloko nga na zu po mwana oyo kisano la oyo po ngai nde mutu na tambola mama na ye na teki na mama na ye na lela mama na ye na meli na mama na ye lelo lokola ye mwa mukio tango ya bimi azu ya ko pesa biso to sepeli makasi pona misala musala na ye ekende eko zonga simate mutu akocha bakali azate po tata na ye
kotia ekalte mama na ye mpe akufa mutu oyo akota mabe na likambo na ye aza te. Voilà, impression toujours est continuer ba maman, mbote maman. Mbote papa. Kombo nani mama? Kombo na mama Ndundu. Mama nani voilà. Et le bani no lo bapona mko walelo. Ah naza esengo makasi ya omona mwana na ngai geste oyo asali. Toza pe na bamisusu bazaki liboso na ye me basala na lubote. Naza esengo makasi. Donc musala na ye ekende liboso. Ona yebi ke so musala ekende liboso so yoki nga mama Ndundu naza malade. Akoya ko soutenir nga ndenge ya bandi boyo ekende kaka libela donc na terrain ba bipenda ba bimoka ko chakala zate. Kaka ndenge aloba eke na libumu azaki ya mama na ye na nenga bibi na mokili baza ya biso ba mama nyonso o ekangami na se ekangami na likolo mutu akolongola ngo azate donc nzamba pambola ye akende liboso penda ke liboso. Voilà, chers téléspectateurs, ba maman ba lobby déjà impression baza tellement ebele moto so bango nyonso to ezate mais quelques mamans déjà ba lobby et ça la biso bien siko to luka to bongama pour que to yamba ye moko to solana ye vraiment moi 2 ou 3 mots et puis to ba continuer émission na biso. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Voilà, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Grande Causerie, une émission socio-culturelle qui reçoit pour vous les différentes célébrités dans tous les domaines de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Darcy Mbaka, cet athlète qui nous a honoré d'être avec nous cet après-midi. Mesdames et messieurs, avec lui, Torobetani Masolo, Torsolana Darcy, Nyoso Oizalaki, Toroyo Kaya Rolobanini, à continuer Masolo, au Nino Betel Bisso, à celle de surprise, les loyaux, à Eli Bisso Kameba Maman, Torsolana, Toluke tellement mingi que à Limwe et yé Torsolana. Bien botab so partout na poto à travers le monde, bota la Congo Gold TV en direct. Merci à Tozo Darcy, Tozo et Torsolana, mon réalisateur. Merci déjà pour l'illustration, ça Bisso, Tobongama déjà Tozo Darcy, Aza déjà Nabisso Awa, Tobetali Masolo Randingue Zalara. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Darcy Mbaka, Batouba la Bisso partout, Balobi déjà, waouh, Darcy Mbaka. Juste un petit mot gentil na bande Koto Bata la Bisso Liban. Bande Koto Bata la Bisso Libana. Na ba respect na bino na longo na chapeau, bonsoir, place aux alliés bandako partout. Voilà. Pour la bino bana poto bota la biso en direct RTVS 1 bota la biso pesus na Congo Gold na bike boromituna mituna azana nyauti wapi. Qui est Darcy Mbaka? Darcy Mbaka c'est un joueur footballeur. Voilà, un joueur footballeur, un athlète, comment a bandi carrière naé? Pour batuming ba luka pe ba luka ba e ba on vit événement sali lelo. Na bandi carrière na nga na Njili na La Couronne Kada Sport na Nzakimwena Hero Mobile DSMP apona Kisu Lupopo apolo Popo Sangabalende na Evita mais vite c'est une complication mais on va transfert na nga apona nda obeta na Zambie. Voilà. Après que beta la Zambie toke tout droit au but parce que le lot okutane ba maman a un événement salami lelo ba maman ba yimbi ba maman ba bini total on a illustration déjà réalisateur a ko illustrer biso image wana impression na izanini par rapport au événement salami lelo. Ouais. Mon impression c'est que premièrement je suis ravi de revoir encore ba maman ba botanga ba kolisanga na sepele makasi. Comme on a bango sur bonne santé puis baza envie baza sous ma casse côté roluka yangona a beaucoup plus c'est ça voilà nina o motiva kio eloko e motiver le bique non parce que tout le monde peut baleka belé na njili ba jouer le quoi yo bazwa occasion ça le côté mais peut-être le lopé ba comme pe na bambongo peut-être ko le capé yo mais tout le monde le yo au sali acte moko est marqué ba tout le ne motiva kio non eloko e motiver nga premièrement
Tu sais, moi, ma mère, Adèle Madinda, repose en paix. Oui, paix à son âme, maman. Maman n'a pas nabeta souvent à Kinte. C'est pour cela que je viens te dire que j'étais en Zambie. Après Zambie, on a un DSMP. Avant mes commencements, que na banama kambunyostu. Nalingaki d'abord na muna ba maman nyonstu. Place on a collé là, place ngai na botama. So na moni bango, bangonde. Tant on a sana libuma maman na zaka ya maman. Tant on a bima libanda. Na kuma ya bango nyonstu. Yona ingena muna bango avant na banda. Ba match nanga. Eza boulot nanga. Ce sont mes activités à moi. Avant na bana makambu nyonstu na ingena muna bango ne na obeta na king. Na mo na bango na moni place on na zala. Place on a sakana na beta shit ya mabele. Après avoir comme mona bango ba OP mususu ya libanda nde na mona mona bango. Voilà. Batu bazui panique ekoti na quartier, panique ekoti partout ba mituni est-ce que Darcy Mbaka alinga postuler sur une députation té wa elbiso ba biloko ba boyeli susu? Non, même pas. Là, c'est pas même une fondation, c'est pas même un député ou quoi, bas image, il a dit non. Là, c'était juste que c'est pour cela que je viens de t'expliquer que c'est par rapport là où moi je suis né, grandi, c'est pour cela que j'ai fait ça. Parce que dans mon anjili, na quoi anjili, il y a un salon qui on a salon anjili, mais anjili na salon na quartier 12, mais elle va maman monsieur ba quartier 5, quartier 6, ba yaki belé ba comment qui, mais si les gars a na 12 té, na salon sous ba place monsieur parce que na za moi na bango nyonso, so na za o na lelo, et ça grâce à Nzambe pe a bango. C'est ça quoi. Moi, cadre moi qui songi mouké na cadre rare bomba. Pourquoi pas Darcy Mbaka Benzi Majo loko la moi fondation Moroboy? Parce que quand et loko sali le c'est pas donné à tout le monde. Bon, en fait, ils ont juste des propositions. Pourquoi pas même quand on a cadre la fondation pour balé qui peut babilenge ba jeune balé qui peut ba na simana yo ba mituni yaya qui peut ba mame bon biso. Est-ce que moi projet peut prendre ba jeune rose à la paix? Non, projet rose à prendre ba jeune. Projet rose à prendre mambo belé mais là maintenant pour des fondations, pour des ça, bah imagine on va pas canis on a mutu et yaka, mais pas maintenant. Et ça on a idée ko ya pour nous chunga bandi kuna biso ba zangi mo nini biso tout au kula to lekana be tapo to zanga to banda ko sakana ba kilo tamiki to boka lonza ba mo sa grâce moi pe $10 ko so pe moi pantalon moi $10 moi kilo to lati et on a ngolu ya nzambe na bika eroya et ça ba idée mais là maintenant. Non, j'ai pas même idée en disant non, on a un ango, ils ont par bonne foi parce que je sais que Dieu va te faire grâce. Makan mususu, ikoya ya ibele, mais na bonne foi na ngai moko, na propre frère nanga, tikana partager non na bango. Si tu partages on a bango pour Nzamba Pambola kae bande ko tapso na poto Jojo il est international Jogo pe international de copé Jogo ya sali acte pour bande ko tapso na poto olingi pe quand même ou apporter un plus peut pas et ça la bien pourquoi pas bino bokenda libanda bo zwa pe mo makanti ko yeba ke botika pe bande ko ba maman et ça la bien makasi Darcy Mbaka le lo o banda na imana c'est vrai ozo banda obeta championnat na yo moi liloba pour na championnat ndongo banda pour bande ko peut-être ba otala yo pe ba Orlando na stade au mona pe musa ndengo sala ouais ilo na luba kaka na bande ko nyonso na bandi beaucoup plus na ba président na ngai place baza bango ba service ba frère na bango ba na propre volonté na bango pona zala awa pe na banda makamu nyonso à papa André mon président Mosimbayo et puis Batu Ebili on a oluba na peuple puis ba supporter na biso nyonso ezaka ke o baninga basala ki ya bien wana biso to ya to bakisa o mabeza la to sala makasi et ya lisuté bazela kama ba bien en fait dans les groupes on va faire du bien. Voilà. Et le Kamala mais où mais la raté chez téléspectateur baki tellement ça un peu embrayé les lois ça m'a rebellé to zoé penza calmement na ndaku to soigner peut-être mais tout non tout naïse belé mais vu les temps to zoé comme moi tamuké pour que allo ba quand même impressionné par rapport à journée le lot Darcy Tobi merci na yo na disponibilité de quelle biso émission na biso to zo penza mobimba to sola no penza to sa no pena ou photo sa na yo juste bon me remercier maintenant bande ko ba idaki yo pe pour elo ngwele kapé mo alam. Ouais remerciement na pesca ba congolais nyonso ba camarades nanga nyonso ya football surtout beaucoup plus bango parce qu'il n'a partagé en mingi na bango ba baza partout dans le monde entier bamboti na bon place bazali. Merci beaucoup mesdames et messieurs, moi je vous dis déjà au revoir. Quant à moi je vous dis au revoir, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro Maître Rozoaï Kaka.
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.